mibali bayeba basa makamna nko bayebi mibali so côté batomba victime ngizaka basa malamu ba mibali batombeka ba victime omoni mibali yango basi so bake malamu nazanga ka mobala sa bonga na ye atazo nyokola nga atanga asanga mabe na tala kaka bomengo na nga kana bandaka bomengo na nga omoni so quelque part zali biso basi nde to bandaka mabe na mibali wana to bandaka mabe to bandaka na sens boy bibiche mobali aux yeux parfois po ebisa mobali tamso osengi papa nanga naza besoin loko boy mama naza na ngote motela kaka bona bosco yo mwasi oli okobi yo po ibika ke mobali nangai aza na ngote tikana na sala okomosala sa mobali tamso si mobali nanga be nanga tikana memela ye o memeli mobali wana okomo pesa tamso si papa nazaki na moi $10 mo boy na pesa yo po bisa kan ko za na problème OK merci maman. Tant que ça dit la première fois, deuxième fois, troisième fois, on est mobile à comprendre. On doit ça la pour na kosa lisa, mobile à comment on a le kola ke, est obligatoire pour ça la. Yenda comme Chine ndeyo. Chine yo. Bango balinga bongo te. Bango te ma kenza ma ba que commencer bi que désir ya moi c'est qu'on dépend de pas mobile des fois ça la pour na moi si. Quand ceux qui commence à la pour na commence comme le kola maman na ye. Donc il peut faire ça na moi si na ye o e pas pesa ka. Pour yo pesa ka pour ça maman na été. Il peut faire ça na petite chérie na o pesa ya bimisa comment on est. Mais mobile quelque part, il faut ailler baquer. Moi si azali ko dépendre et pas à mobali il faut mobali pesa c'est pas que ça que maman nazana ngoto tiki ozo mesanse pe mabe comment ya zanga kaka banda azanga kaka so sengi azaka na ngote c'est pas ça la bonne ça peut-être pour na bolingo lingi mobile ne minga lingi a perdre été yango à cause na mo mke na ye a osunga mobile yango basi bazo comprendre te na bolingo to la kisabango quelque part bon pe ba komi ko bunga omonien faites comme moi allez voir Congo Promo tv5.com Raf Ngendo Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous de Ginzambete, Moboulou. Avec Raf Ngendo, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Nde. Congo Promo dévoité avec le boss Raf Ngendo. Qui tape. Ouais, Balobi Raf Ngendo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Nous bénissons Congo Promo. Mais c'est la chose que Raf Ngendo. Congo Promo. Congo Promo qui t'orcos net na film. Congo Promo babunda na nango. Babunda na nango. Ce qui est toujours à Boston on a Raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 site tout. www.congopromotv5.com je m'en bosse Raf Ngendo de Boston. Merci à vous fidèles de cette émission. Balobi vraiment ma solo il y a ba grand, c'est une émission d'émotion, une émission de vérité, une émission de surprise. Donc dans cette émission, nous allons aborder de différents sujets. Nous allons parler de tout ce qui se passe ici en Afrique du Sud, de la vie quotidienne des Congolais ici en Afrique du Sud. Un grand merci à celui qui est derrière la caméra. On l'appelle donc Patrick Kabamba, le grand Djogo. Babi Fitir Djogo, vraiment ça, la rababi que non, et Simbele Keseni. Un grand merci à Dems Vidéo. De l'autre côté de montage. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup à tous les leaders de la presse. Balobi, leader de la presse, on est vraiment, kangi vraiment ma solo koto vraiment narate Djobour, babitala so leki émission. Leader de la presse mokileye bio donc soko leki te c'est que bio te aux prêtres, aux musiciens, aux comédiens, aux hommes d'affaires donc émission Zara Moko donc merci beaucoup à tout le monde qui m'aime bien. Là je vois John Smith de l'autre côté narate à Londres kuna vraiment John Smith babi mobali ya sukanara ya sachet babi vraiment ba botaye vraiment te c'était basuka vraiment pour John Smith abima le grand londonien a solara bien babi tu solol on te solol. Un grand merci à JP Kumaluta na ya Dallas bon bazalanga vraiment fidèle et pourquoi pas Christian bon parti balobi le référendum mobali qui tabanaguna kati à Londres kuna. Un grand merci à vous tous. Très chers internautes, merci beaucoup d'être branchés. Na émission Oyo, vous ne serez pas déçus. Donc, on va aborder le sujet et belé. Donc, ma solo Oyo, tu vas m'inviter. Na ma solo ya grand, tu vas sans tabou. Tu vas papa, tu vas maman, tu vas vraiment. Na ma kambo Oyo, ils ont contribué. Émission na biso une émission éducative. Tu les gars na mi côté pour tout le bas du n'importe quoi. On passe devant vos caméras, devant cette caméra dans vos maisons avec un message. Lélo vraiment n'a un réel plaisir il y a qu'à recevoir une consoeur. Elle parle bien. C'est une mère de famille.
aza marié alobaka bien vraiment na ye vraiment to solo la li solo ya lelo bande ko ngai au baza partout parce qu'on a bien émission il a na Jobourg na Cape Town na Durban partout dans le monde entier to kolobela basi ya mabala mingi basi ya mabala pour to kota pe na basi ba célibataire mais mingi basi ya mabala bazo déclarer mibali na bango babimisaka bango te mibali na bango batikaka bango baki ko duma na basi mususu mwasa komane rideau ya ndaku ba papa comme préféré akendane ba boîte akendane ba fête ba invitation ab memanae mwasi ya libanda mwasi ndako atika la kaye wana pona kolamba pona ko garder bana pona ko sala ko s'occuper na foyer basi pe ba déclarer. Hein, donc sujet est un sujet vaste et ça tirango quelque part tellement tellement intéressant nabi que non il faut peut le baba na pe monde entier ba yeba makamuni ezo s'est passé donc on a vraiment sujet ensemble na consort na ngai Calvi la Queen na ye vraiment to beta to panzanteke on va le Christelle vraiment boanga na vie du public ba to panzanteke. Bonjour Calvi la Queen. Bonjour Bibiche Plasma 95 pouces. Ils ont matara c'est comment? Il faut matara pour ceux qui peuvent arrêter que tu musique. OK, donc merci beaucoup. Il est pas un journaliste donc on sort vraiment ça musala morangai. Basi yandaku m'a déclaré. Moi si yandaku bimisa libanda papa. Bimisa ebese tour libanda mais maka na occasion ba découvrir pe moi si na yo moi si oya libanda wana oyo zo bimisa moi si libanda komisa ye moi si andako à condition que oza obalate Calvin a habité sujet na biso eza vastement mobele roloba na habité Calvin moi si andako yo mo yebisa biso non oza femme mariée oza célibataire bato bazo lando monde entier ba yeba. Bon, Nada vraiment Calvi la Queen, oh Nazali mère de Mokil Mobimba. Donc na koloba vraiment naza maman national. Ya vraiment naza maman national na ndenge pe yangai puisque maman national azali nali maman ya bana, je suis une femme mariée. Oh vraiment na pesi mobile nanga bijou sika azali GR au mari, na pesi mbote sika azali donc na koloba yangwana merci. OK, na habité babi basi mabala nde bazo déclarer mingi mibali bazo boa kisabango ako préférer na fête ako préférer que non abimaka ko beta taba tour ba dimanche ndenge zalaka boye bo beta moi tour na mama boke na moi parc ba papa ba lingaka susute ako mo préférer que non amemane moi si ya libanda akende ba concert ba kende ba loisir. N'habitez Calvi, pour sa femme mariée, est-ce qu'on se retrouvera à peine les locaux parce que Bassi Ming bazo déclaré baza ba femme mariée. Est-ce qu'on se retrouvera à peine na ces locaux wana to yo ezala non ndenge mona ba ngoti quoi. Siko tonto le baboye bibiche omoni makambo to le basiko so na bina parler sur ngai et là le quoi que on obligé ba tonto za loko la ngai ya dans ce côté za loko ba monto za na katikati pona monto to à se retrouver. Problème ezali boye et loko de la ka bandana et bandel base mon fondation tant to kola ka maman ali ngai to yo to mobali mususu abike nalingaka rêve à vie na ngai mwasi nanga azala boye azana taille boye azala pembe to azala mwindu azala mulaeto azala mukuse omoni ba rêve ya vie autant to zakaba mkita to zokola il faut quelque part faut to réaliser ka yango omoni soki mutabimika déjà li banda ya rêve ya vie nae déjà omoni eloko modela mabeko tara déjà na kati omoni ya donc to kola mona sujet oyo elina ba to ko décortiquer on a makambo ndenge belé elinini. Par exemple, mobile mosusu ana mwasi nae et puis alingi abimana mwasi nae libanda. Et là ne sali po atika mwasi nae atomona ke ye na ko bimana te fola za mosusu libanda la ligne complexe. Moni. Tango abimaka na mwasi nae. Tant andaka pe ko bimana mwasi wana. Obimina mwasi na yo bobenda baninga na mesa okomisi kokota bilongi ya basi baninga okomota la façon ya basi ya baninga ndenge balati ndenge bazali ndenge baza koloba ndenge bazo seka na ndenge bazo tambola omoni okomi komona ko na kati ya basi ya baninga ya yo na kati na bango okomona ke mwasi nanga penza ça ne va pas vraiment et simbite yango. Au départ,
eloni mibali fo basalaka tango ozwi mwasi azali selon ba rêve na yo ata basi batandami awa ata baninga baina na basi na bango ondomona ka mwasi no zaka likula basi no oui parce que ali rêve ya vie na yo et ana mobali mususu par exemple tolobela abinga vraiment na vie na nga mwasi nga faza tolo minene mwasi nga faza tolo minene soka la tanga bimisa mwa libanda omonia ali rêve ya mobali ya vie wana tabu yo tango zaka mona muke olobaki kene zali boye na lingi mwasi nanga aza matolo minene te zaka totala kanete zali bo moni donc ada moyenne moni ndenge zala kasiko tango yokoli oloza mwasi ya tolo ndenge ndoko lo azala oke koza mwasi moko azali moyenne ko tango bimo ko na tola basa baninga okomona ketenso bimisa mwasi nanga basi baninga baninga basala boye komi ko gêner yo po bimana mwasi na okomi ko tika ye pona oke koza mwasi mususu libanda o ali na tolo we ko sa parfois esa eko sa posa ya rêve ya vie na yo quelque part to condamner moi to condamner yo yo no mto sali mwasi na mabe pourquoi pas kaka mwasi ozaki selon o yaki posa motema non ke oke koza mwasi mususu après le bio comme ko tika na ndaku pour que na ko bana mwasi o yaki selon rêve ya vie na yo bon je ne sais pas si to continuer ce qui au tout na comme to na ko continuer ka na éviter Calvin la coûte déjà azo panza déjà nteke na éviter alors mibali quelque part Calvin la coûte to condamner pe mibali parce que basi ne ba déclarer mais il faut kota à tous les deux côtés basi quand ne ba déclarer que non mibali ba otika biso eza na basi mususu obi que non bazara so na miso bato moi si mususu obi que non soka bimi do au moins que non amitika na ye par exemple ebi que non nena zabwe nazanga moi c'est libala da mobali balanga mobali déjà lulanga na cha maquillage te na rolata moi pantalon te moi body te so na bina lata mobali déjà lutang alulanga na rolata pona kenda mobali déjà oui que basi musuba mitikaka et on peut quelque part etinda mibali que non a préféré que non a monine moi si mo libanda alors là bien azane femme moko a cha moi maquillage na ye moi pantalon bien moi sac mora bien atali moi c'est ndako ne boîte comme maman a mitika quelque part pe mbel bazala bon pe na raison quelque part. Oui, bibiche plasma na ko balwa biche plasma oloba via makasi makambo eza matata to makasi ba makambo so ka ko betika ba bimi libanda ma mpe bebi donc photo za ka poto za batabatu bibiche ezali boy omoni mobali nde mutakosala mwasi oya lingi azala et ape na biso biba sosala ngote mama nanga ozi mobali basi pe to sala ke mibali bazala pe ya ozi mobali moko lingalika ba veste alingaka ka ba pantalon ba tissu mais yo pe tamso ngaki mobali na otamsa chaka ba jean biso ba sosala ngote mo bimi bomoni moi jean moko otali bozi papa moi surprise pe zala te omoni moi chemise moko moi body obite mobali nanga ndoko azaka vraiment taka ba côté vimba moi c'est encore et bongisa et ça li pe bongo tema donc mibali pe bakosa pe na basi pe bongo moi si oyo assez négligeaka bon c'est bien tokola pe bongo tu vas na ko pe kota basi to na kota mibali ya mibali mingi mama na ngai sokola ndi mwasi obi kolata te to mwasi abi ko mibonza te ali vraiment et lokuta pona ngai mibali mingi azali wana mbongo na ye soki azwi yango apika ke mwasi fo alambela ngai mwasi po asukola bilamba mwasi fo abongisa ndaku il faut la futa minerva la bana il faut la sala bo koza pour moi sinaye abi maneke mama mone lamba ozo lamba ko bongisa la mone ke lamba mona sepel nango kuna lamba soko lati yango vraiment non sepel nango makasi moi sini mobali asombele lamba ngo lati lamba na te toto mala to kita vraiment au monde moi ça oza lamba la mongo ko lati yango te soki pe mobali ndenge zali awa par exemple au moni ke loko mongo sepel bi ke loko bongisa moi sinanga zo eloko lati yango lobi na ko bimana to ke restaurant par exemple zaka ba boîte te to ninite to barte to ke restaurant lata elamba oyo na mona ki moi sandal moko bi kana sanale bongisa moi si akozwa mais lelo mibali na biso wa commune azo bakake et suka kana moi sinene mama o chaki bloco provision ndako ezali abona boy babi mako s'occuper na posa basité basi minkutu lelo bakom ko s'efforcer pour azala moi plante ya bien azala moi sandal na ye azala moi tamsusu moi loko moi mibali bakake façon la moi si mafuta so sukoli apakula mafuta parce que toi tikana mibali argent de poche ça la répéter auto bi de temps papa na biso chaque fin du mois moi argent de poche mais lelo loko mibali basi ba mesani ke basi basalaka moi ça ke moi ceux qui na salon quand ceux qui basi bazo mitika pour na temps exalté ami bongisa lisusu mama surtout na moko ya busy arbi ma 5
Yeah, donc biso na bana poto toka ndema kamleka poto ndepele kaka awa. Papa zo bima kangi ala lati noka ke mama kangi kitambala ake koluka poli boko moko na mboko pe pasi. Ko papa po yo comprendre que mama bima katongo tanso e bata bongisa biloko bana balia asa abima tongo poni biso na tikeli papa ye moko muka dozwa e ko kate pona tamso to s'en sortir biso na famille. Il faut na bimaka na keta mwa koluka poni ona ko yana papa ko yanto sangisi po esara be. Yango mama kanga kitambala mutu papa ke koluka. Boso yo ko momo na ko fio jani fio. Ko momo na ke nonenga kangi kitambala wana ko momo ne mabe ko moluka mutu acheka belo na ya ko kabelo na mutu. Ka jani fio zo landa wana asala kaza na mukombe ana bana te. Ani la charge moko te na mboka oyo. Omoni jani fio zo landa parfois moni ka sombi sac moko a kombo. Sac a kombo ezali cher mama nanga. Soto to na biloko kombo ana to ça c'est loko moko te na vie. Ya jeune fille zani ni mwana ni nini. Soka zimbonga tini na Congo mais maman moi sina yo. Ata mbonga kozwa papa zo to sangsa mbonga ndako sali combien. Kula mwana minera to sala bo. Yango zo akokola te loko kombo te. Yango ko somba parfait ya kombo te. Yango parfait ngola ta biloko bato ya kombo te. Bakabela ko somba ngota ta vie ya bana venir na ngana mobile nanga. Mais yo komo tika epoke ko kolanda basi msusko. To zo ngana mpe mama to bongisa pete. Tobongisa pe ba papa avant to koma na ngamba ba mama Calvila Queen mibali mingi pe obike babangela basi na bango atalika mwasi kaka kitoko boye abi mwasi nanga tellement za kitoko mingi mwena bimisi na miso ya bato ezate parce que aza mwasi moko oyo donc a concordé nangate quoi donc moi si mon aza ya niveau nangate quoi et puis que non moi si oyo soki na bimise na miso batu na zangie soki na bimise na mokili juillet quelque part pe pas danseuse kangela wa danseuse na ndago akomo kengelo moi si okokende église te moi si okokende shop te moi si okosala loko te donc yeba yela ke kabilo donc comme le roi prisonnière na ndako na ko loko moko ba papa to be loko moko boy avant to kenanga ba mama to ala nanga ba papa poto linga bino mingi to bongisa kaka te ba papa so to bongite mo te ba foyer ko ta mobulu ezali bo bibish na ngai plasma mi bal ba se trompaka pona ya yebike azo banga mwasi o abimaka libanda par rapport ya mwasi o avanda kana ndako batu peut-être bato par exemple na ba Congo kuna na mboka na biso mboka msusu ba ebite ke système akosangisa bandako pe ezalaka yozo banga noko ya libanda kasi obosangisa ni na ndako po wike ozanda ka munene système ba chambre noko akatra kuna yo katra koto yozo kozo banga noko ya libanda ko tango yo bimaka otika mère na ndako kasi noko amona ka ewa na miko surtout mama zo kota na douche pas zo bimate mama na cuisine donc kota na tina kata ndako pesa ndako eza tina kata ndako mibali ba pesa mi bakanisi ke lokwa biso basi moi ça vanda mingi na ndako abimaka te baza ko tracer ba opese confiance koleka moi si abimaka libanda or toza ko se tromper moi si po sala o mabe ata na sambetu ah ça n'est kama baby biche na ngai ata na kata douche na yo kaka ya ndako po moi ça déconner c'est ya kata fa ke libanda te il faut que na shop te fa ke église te tika moi ça za la free babi moi ça za lokola mwana ndeke ko kange makasi te nota ko kufa ko pese pe liberté te no ki ko pumbwa la confiance n'exclut jamais le contrôle donc trace kaka moi sinon za kana confiance na ye tika mama bimaka tika moi ça mabata na ye mais kaka we ba ke conscience ne ba ke na za kana mutu mona na jonanga ona kraka ona linga o mutu moko kolonga na miso ekoki nango donc pona ngana ko babongo mais ko bangela ko bimisa ke po mutu akozwa ke bana inoko oyo waka kotaro ndata ntango bimaka oyo ayaka na sima yo po yebite o modo makambo zali belo na ko baka yangwana surtout na mboko Calvila Queen batumi bakoma na ba mpe ko banga oyoki mobile akendanga ne libanga sala ne sécurité abendanga ne moi 3000 na ye moi 4000 na ye na nani tellement ça la moi c'est kitoko moi si ya bien akobima boy akutene na ba prêtre akutene na karambongo sanzele moi 10 000 20 000 allez moi ça nini a panzani akutane grand Jésus ça moi tabiala a panzani on m'a si bakoma banga na biki no mama suka kaka na balcon bien na expliquer le comment encore bana basi to se trompeter pourquoi et ali boye prêtre azali nani prêtre ya mituka azali prêtre ya bandaku azali prêtre ya bilamba azali prêtre ya mbongo azali prêtre ya basi pe azali basi to keba pourquoi osomona mwasi ana mobali atile loko nso na ndako azanga ke loko te mana ndaka kaka pauvre moko libanda
makambo ese changer makambo komande masolo ya kati ya nani ngazo sepelisa nangwa sepelisa kayo donc prêtre ya basi azali okosa moi prêtre msaza na mbongo yo kimi mobali na yo pona prêtre na omona est-ce que ngo koma ozokoma te donc toyeba ke prêtre na prêtre ali na ndenge la ki poya ba bengele prêtre na ndenge na ye donc ba prêtre ya basi be bazali omoni lelo ndenge zali soki yo kotika mobali na yo poke na prêtre ya mbongo prêtre ya mutuka to prêtre parfois ya nini ya ndaku to prêtre ya soki ya bilamba tu te trompes omoni peut-être omoni elle est comme ça mobali no asala ko prêtre na pas ko sala yango te o matango otiki mobali ki malibano ese bebite ozi pe ya mbongo apo komo rekete soki na ye baka kimpwaka na ngana zalaka na ye eloko ndako linga ndako ko mangale makanisa ndako kota mais tala on a vu mbongo et comme le bololo donc nako ba kota ki prêtre ba prêtre bazan ndenge belé est-ce que prêtre ni yo lingaka moi ça linga prêtre ya mbongo na ne prêtre ya mbongo o pa linga prêtre ya basi comme ça qu'est-ce qu'il fait comment poto ko un peu bisikana makaminga zo kimisa makambo zali bisika mo mutu mo zo komisa ce ngo ko mate Mademoiselle Oinda masolo vraiment za Oinda kalvi obi mutu o akomisa o esika o linga za mutu musu pe akomisa ka o tesko esika nini wana parce que émission na biso za masolo ya ba grand ya do ya bana te ya ba koko do masolo ya ba grand net na bité o za lycée c'est eza lobele za di compléter compléter auto compléter tokolo baboye bibish toza déjà ba mikolo o mone za liboye tokoza yo za makamnonga penza makamnanga tovanda kam consultant so beto solo bibi singa mobile nanga penza sala nga ba système ba petit changa te na senga na ka ziki vraiment ya ko yo makambo wana e pa no basala kaote omoni mengai basala kanga yango ponga na talinga bi mobile na pesa nga mbongo mais zeki ngana yoka na ngango te mais koto muto bat yango akangamela kaye nini jo wana za tele lokote nzoto mikelo kwa so ni kam nini makolo mibala mbongo bali alingani kati zeki te ah oui c'est ça ma solo ya ba grand balobi émission la biso bandoza nango raboye babi ma solo ya ba grand na ba Calvin la Queen barozala ba américaine Charlie barozala babi tonton JR Rosala Virgile Assani ba Jules Batale ba to belé barozala vraiment na rate émission au poteau débattre alors émission oza tellement munene ba question tellement ezebelé to ça oza numéro 1 et émission oyo numéro 2 na to taper réaction à batou to kozonga surtout que du côté ya ba papa mingi pe ba osa mabe pour te condamner ba papa bon émission na biso sujet za basinde bazo déclarer papa comme komona que non pour abimisa et surtout que ce mois ça marié soit déjà aboti déjà bana baza bona kat déjà couple soit bi que non moi si na ngaza déjà ndako pour abimisa ta 5000 reines de boye après ça moi c'est que argent de poche bi que zalate ezalakate donc akomona que non so bien pesa moi ça ta mongo somba te lamba boy akomona ngolo wa perte on préféré azo moi si o ya libanda abimisa ye asombela ye mo muto akomatisa niveau ko sombela moi c'est libanda mutuka mais moi c'est andaku azama ko et le ozali boy bibi au départ ezaka biso basi nde to encourage appeler les mal quelque part moni mobali a lokola nzete ba oyo ba baloni omoni soki déjà bande ko kola balona kango zaki déjà ko tengama ti tango kola soki se tenga pozongi sango zali passé mi balo baye baba sa makamna nko bayebi mibalo so côté batomba victime ngizaka basa malamu pa mibali batombe ka ba victime omoni mibali yango basi so bake malamu nazo ngaka mobala sa bonga na ye ata zo nyokola nga atanga asanga mabe na tala kaka bomengo na ngaka na bandaka bomengo na nga omoni so quelque part zali biso basi neto bandaka mabe na mibali wana to bandaka mabe to bandaka na sens boy bibiche mobali aux yeux parfois po ebisa mobile tamso osengi papa nanga naza besoin loko boy maman naza na ngote motela kaka bona bosco yo mwasi oli okobi yo po ibika ke mobile nangai aza na ngote tikana ndo sala okomosala sa mobile tamso zi mobile nanga be nanga tikana memelai o memeli mobile wana okomo pesa tamso zi papa nazaki na moi $10 mo boy na pesa yo po bisa kan ko zala problème OK merci maman
Tant que ça dit première fois, deuxième fois, troisième fois, on les mobile à comprendre. On doit ça la pour qu'on ça les mobile à comment on a le cola qui est obligatoire pour ça la. Il y a comme Chine ndeyo. Chinayo. Bango balinga bongo te. Bango te maki nzamba ba ko commencer bi que désir ya moi c'est qu'on dépend pas mobile. Mobile ne fois ça la pour moi si. Ko soki commence à la pour a commence comme le cola maman na ye. Donc il peut faire ça dans moi si na ye o pas pesaka. Pour yo pesaka pour ça maman na été. Il peut faire ça une petite chérie na o pesaka ya bimisa comme on est. Mais mobile quelque part, il faut ailler baquer. Moi si azali ko dépendre et pas à mobali. Il faut mobali pesa. C'est pas que ce rapide que maman nazana ngoto tiki. Ozo mesanse pe mabe. Comment ya zanga rakaka? Banda bo banda zanga rakaka so sengi azaka na ngote. C'est pas ça la bonne ça peut-être pour na bolingo. Ling mobile ne minga ling ya perdre été yango à cause na mo muke na ye a osunga mobali. Yango basi bazo comprendre te na bolingo to la kisa bango quelque part bon pe ba komi ko bunga omonier. Dans mobile zaka mobali, il faut ailler ba que tango ozo obisa mobile obina sina finance moi si. Ozo teko ko quitter pas ma. Ko so mo se zaka mind lipa na nguba te ozo moi c'était ya tam to bike na zu moi c'est ko bike na koki ko lesa ye na ko kolati sa ye na ko sombele mafuta na ko sala bobona yo moko non avant déjà moi ça na ko porter le ozali pe ya na par na ye yo moko fo oye ba lo ko zu ndako te mama il faut ba que fin du mois il faut na futa ndako wana on a ça papa le pango so ba passe ndako na te pas abimso libanda c'est ça au moni dans mobile tango so zu moi il faut ye ba que moi so nga na zui il faut na ye ba ko lia na ye ko lata na suki na ye fa za madame fa za bona so moi c'est nga za bien te ba ba sekandenga moko moni be bandozi mobali wana zuyo ya zanga kaka parce que mibali ozapena maboko mibale makolo mibale misu mibale matoyi mibale manso za nango parce que dès que luka po oya po opesa comme on est pour le ngaza li mwasi so nazo le na kopesa le pena kolemba nanga pour nzamba sala ka mokili ke mobali des fois pesa ke pas mwasi yango zo mona ba mibale bike mwasi na banda comment ça mobali akoma amone la kaete omone tema ke nzamba sali ke mobali ndeka fo pesa ka mwasi ngazo pesa comme on le roi ki akomi likolo na yo e akaba biloko mo sala na mwasi pa ko yeba te nango mi ko baele akoyeba te omoni donc to quelque part to kona na te mibali ba sala mabe pourquoi biso basi neto misanisa bango bongo moko so sengi moko so azangi mabotele incompréhension non papa le ma faut ça langa ka boy pardon puisque elle dit devoir non faut ça langa ce ko sala linga tena ko sala langa yango basi mingi pe bazo ba pe di banda mama bango basi ba malban papa olinka mo yo monaka mo soka ya peso papa ta $10 ozui moi $20 ozui autaka nango wapi yaya parce que je pas mobali mususu aye apesi yo pesa yo est-ce que o condamner moi ça na po yo bilela mo mobali le rapé bongo te yaya bando ndako le rapé leki libando zaka no mutu munene mais na ndako komaka lokola bébé moi ça ngamo pe mobali nga zanga kala sani akuta na bela jo moko libanda o mama ndenge no malamu OK to ke mo na restaurant te comme na restaurant baliete comme ça ko le po mama zo futa transport bonga transport ka sango mama ye la cause donc moi ça mo na le lobby transport dans lobby ba ko bani na côté ya ziki ta côté ziki yo pe ko yeba te donc o ya ko ke moi sinanga bakangiye ato sa ziki libanda après ko mani moi simo ko mabe moi sima bete yo ndem to tindi moi sina yo asa la ziki libanda puisque o tia ka $20 na ndako o kutaka biloko $100 na ndako o lia ko tanga te que wuti te puisque o mobile linko le la mingi mobile la mingi te bibiche donc dans ce sens là mobile alela mingi te balobi na ebite basi ya mabala babi moi si na yo il faut être fier na ye et là on a vraiment dans le bango na émission la Queen ceux qui ont s'engagé déjà na vie ont s'engagé déjà au moi si na ngai beaucoup mi tina niveau libala donc c'est pour toute la vie yo bali moi si après 10 ans 15 ans okomona o soka zaki moi zaki muke ko munene o akomi bubul soka zaki muke azaki munene akomi muke o akomi mikau OK na yokuna OK ko luka basi ya cimentaire infinissable strobo ya loka ba plasma na ebite aloko zo mama ndaku OK on négligé pourquoi ce qu'on salit déjà choix na yo na vie c'est pour toute la vie et comme que non te ya ngobimana été comme ote na sala carrière pas ni na linga moi c'est ça que comment on no mi bel comment préférer atane liba am sortir que non moi si yango azarne sous azana display te moi c'est ninga zabo na miso bato azarne présentable te oui et il y a d'autres choses ali boya oui moi ça cause présentable c'est bon basi mususu pe les ali bona biso basi hein moi si mususu ka bimina mobile na comportement ba maman to bon ça comportement ko linga te biso to bike babike une femme sage bâtit sa maison au moni il faut to zalaka basi sage na miso ba camarade na biso bani mobile misa comme tika elle on mobile na te ba camarade mi bali no ba comme ko déclarer pona yo te momi no pas lekisi so to zaka momi no kana banda msaka trouble do wani bazua kaka so ka moni comme so mobile pesa mo te pona nini e bona o yaya elle comme soit mal placé vraiment on lembeseke ndeko nanga moi to lembeseke ko ateke neza litanga ta mobile lingi yo avant yo alinga yo ayebana kina batu
tine brokele yo po yebana kina batu soko ti mikolo to kene ti mokele kokufa akoyebana kaka na batu malamu yo pesa batu mbote mais mobali no pesa batu mbote te omoni ya to ko ketam so na quelque personne so moni ke mobali na o papa na zali boye yo malamu tam so camarade mobali na mesate abi mama ya katobi na mwanzembo azi asengo mobali no permission mwana accord bobinis mais yo so ko moni mobali na so bi na mwasi ya camarade yo ka makanisme mabe donc baba jalousie mal placée oza ko se comporter mabe na ba est-ce que bokena mobali na ozo sonisa mobali na yo bokenda ka malamu bozo ngaka ya koswana soko so vimba ozo vibrer okonzi mate mwasi mususu ko mobali akene o mama ya kato atie mobali na ye moko ndako abi mama ya kato bina mwanzemo na sepana nzemo makasa atie liboko boyo obike mwasa bone ko bina ozo mwasa ko boya ko bina zoka sonya miso abatu azoka sonya mobali to ezani kasi yango tozoloba te na makambo toloba ngaka ngoko oyo yango toloba akomota ne moboka mwana mbali na bina ka bien Vedi za oyiba na comment préférer des camarades mobali azobina bien mobali azobina te mobali na salaki mabendenge apesa ba point vraiment mobali na salaki mabendenge accorda camarade na bina naye ndenga binisaki azonge papa moni papa azobina ne camarade binisaki te mais quelque part pe mibali pe fomo ba pe ka me ko bina o mema kamnyo na bolingo e kontaka na ngope bokebela misa bato ba no ko bina mwasa oke na gauche yoko no ke na droite yango pe to parce que plasma camarade yango abinisaka mwasa ngo ndenge nini makamni osaki na mwasa moni nini sorry vraiment il y a vraiment total la carte ambiance il y a plateau vraiment la carte émission na biso vraiment de toko donc maman na ya makambe belé maman s'est comporté malamu ceux qui mobala bimi na yo tia ko sa ba charisme on sala quand comme ça comme ko sala comme abesi ko oui charisme c'est bon et malamu okolo batoko lo banaote mobala ko bano bo katelinga na miso ba camarade na yo mbali boso mami abi toko tala ko ba kamni ba ko te momino pe moyen te tam mobala comme yo comme ko se gêner ko bima na yo ce qu'on nzokande ba petite fillette wa libanda na bano bazokola mikolo yo ba ba ebi tendresse te soka bibi na papa moto la batu mibali bangonde bakomi basa maba ya libanda bana ba 20 bana ba 18 ba moto la batu mibali ya yebe soko lobi na ba ke soko kanga so bongisa bo bana ngaka na kuta mobali ndenge ni soko ba ko bongisa mwasi na ote bana na ko bana mobali palinga te ya mo pete mama bo bibi na papa te moi caresse la li papa moi tamsu na lopeka tamsu pe moi aussi mes papa moi na litoi mota sa tete kuna mus na suki te mo longoli bozo bina pe mota moi li papa papa tamboza ko bina ya toza mususu Calvi la Queen atana miso bat babenga na ba chérie te jamais kutu jamais comment ngo kaka o mama na papa na papa na junior papa na ni na blessing so ko to bengi chérie ayoka soni na miso bat do mo ngolo tabu so balinga pese bis o mwa alongo nini mwasi mobali ko mobali na moko so nga pese mo lipapo boya kapona nini so babengi bébé pona benga ke bébé ça bébé ko be makambo bébé so za baba ngo ba bébé so oh mobali na sa bébé no aliboso ya so il faut olinga ye ko lenga so ki pona yete on ko mona bana wa bote liote so ki pona yete ngo za pe oyo zalite ya il faut bébé to benga oneni ali bébé te ke beba bote mi fa mamino ndongulu mate bébé ça lokoni eloko moto batela kamakasi eloko moko za ko chérir eloko zo batela lokola maki o monde to benga ba bébé ya ba papa balinga pe moi malobana ya bien abibi na yo moni mama mususu ke ba bi mama zo mo elamba na mama bibi plasma bato baza ko se tromper ceux qui mobala yelo loko moko papa te a mobali na yo mo loko moko mukusete mama la te loko nteka na tanga bloka mukusete oye pourquoi yelo peut-être tanga ke na libanda atela kande ba jeune fille bata bloka mikusa tali mo ka baby eloko mwana mwasi alati yango ndena ebeli mwasi nanga ndenga azalaka ndenga daka bombe wana soka lati loko nakasa bato esale pe bien yango elo mama yo lata soko to mena papa moi eloko moko te mama obeti moi eloko moi kitoko ba papa tango bimi ne mota après ko bima makamso ezonga na kati ya ndako yo yebika tango bimi après ko bima makamyo l'idée ezali nango pe omonia tango zonga na papa moi eloko no beti wana tango zo bina papa zo tala bi bon lelo penande mokolo ngula liaka mwana ye omoni ma Calvi la Queen a émission biso tellement ezeleng te meza kitoko do be photo tika bino fo na posa obike eza mibali mususu Calvi nde outi koloba wana mibali mususu mwasi a olaxé tendresse a olaxé tendresse a kozwa outi musala zui ma papa a chango na fridge ezui moi malili era lati yango malili anezo mate tina motema a ko servi papa na ndenge nyonso na kolamba na kitoko me suka papa okene kaka et pas mwasi libanda en plus mwasi wana libanda soko botale musupe mwasi pe andako asande mona ete mwasi ndako moi pe à l'équipe musika mais on préférait azwa kad libanda ce ko au juste ezalaka nini ngana comprendre eloko bibi chimsweza e akoloka
bato mosusu balokama mobali mosusu alokama na ye tozonga sikoyo na ndenge parve ya biso toya bacongolais toyebi ke baluba omoni baluba na ndenge na bango coutume na bango mobali akozala na mwasi moko te ata mobali abali mwasi moko soki omoni koza jeune fille olingaka no bakambo mbanda te kokende kolinga moluba te mpo na makila na ye moluba ata azali na yo fin de fin alingaka azwa mwasi mosusu oyo akozala neta mosu alibali ana na kati ya makila donc oyo bato moluba soki moluba basebele bato bakamwe banda mais bangala mpe bazwaka basi te kalvila eza mpe ndenge bangala mpe bazapele moi quelque part lokola baluba moni po baluba ta babotamaka mo bamama baluba biso toza baluba te yo oyebi ti mama na bamama na biso bazwa bayana na biso mibali babwaka bango likolo mobali basebele bazobwaka likolo bazoloba bazosaka oza mobali basebele okovanda mwasi moto banda babotami eloko ya coutume omoni ya mobali mosusu ezali coutume na bango ifaza basebele eza na ndenge makila na ata atosali ndenge mama vala na yo to bana bomala libala ke na yo po akozikisa moto pamba ole ozikisa moto abo ozikisa moto po ani pa ape na famille na ye kanga no bisaka ke na ana ngonde a changer na été mibali mosusu ezalika bilanda landa omoni bilanda landa sope loyenge pe ba master ba master so azaka petit yo yena likango nao tika moninga bimi na ye moko ata ye na mwati na été yo sala tana yo oh bon te petit na ta camarade ya momi nanga yo zwa it akomo lela boy lo ba mingi pe balibala mibali mingi ba camarade bande ba bebisa bango oyaka yo misa na vina akomoka zo ndenge mobali azakala na moninga na momina ye nde bazaka vraiment na batambola ka bango mbale akomoka jalousie parce que abebisa moninga na akomoka influencer mobali bazaka mutu pete bazaka bilanda landa mananda ngombe au moyen pe akoti na kati ya nzela yango moni ya et puis ni muso zali nini comportement basi zoloba mobali elanda ko lo soinisi lobilanda ko soinisi mama mboka o mboka libanda makambo ebele omoni mobali tendance o mibali pe ba okima libanda santandula mobala yo soinissé kaka okaba problème ozakatso mobala côté bona mobala bino ça ne va pas non quand même naza pe na mutu tant que pas moninga nae amoni moninga nae na mwasi moko boye mobala moninga pas mwasi ya libanda te aka mwasi ndo metanga ke na mwasi papa bokolia ninyo mwa mboto te papa mwa loko bo mwa makaye bwa sa libango mobala bino jamais ngape fola zwa ka mwa tanga zui mwasi ko sala masi kite maman azui mwasi te capable vivre libanda te malé ti mwasi ndo ko remplacer yo ko botela mobali bana 6-10 ezali yango assurance libala te bibish na ngai to négligera mabala te to tanga mama na biso banda tanga kala to bika papa baza bateti amoko botela incompréhension ezala normal amoko incompréhension libala pesa laka mais ema biso na kati ya politesse te et okoma ko finga na mama ya mobali na yo okoma finga na papa mobali na yo makambo na mobali ko tsaka famille ya mobali na yo o finga mobali no makambo ko finga yete okoma kunanga zali boy ngaso na yeba na kutu aka impuissant pour na nikasi pas to tiko na ndaka kena ko tema libana ki sécurité mama mukongo ko buka na mobali na mboro ya na mboka oyo mukongo ko buka mobali na akoma même puissance solo so to ko impuissant poyo na bano boza malamu po ola tatela mbola tapote tele ko to chaka ana mais yo comment si je no finga mobali ngo kutu la bomone ka mutu kana mone obalanga na buto to ko makamte nga mama kebal makambo zolo bana o kamwa kaka na impuissance na yo tiki a za musu a récupérer la éviter monsieur Steve za to chité na mo lo to chité tellement ça qui to ko bakasi na bi ke place na banda ko bozali ko sepela mobala pembe na Londres mobala pembe John Smith kalati John Smith alinga mamba boy pembe santage asolaka na miliki asukola miliki to asukola kana nini mobala pembe mobala pembe babitela kayo soka seki bote azong solo kwa mwana mukie lokwa mwana 15 ans to banini pona babesko za kuna ya babota ete me basanzaye John Smith na rata Londres yo la bien baloko zio kimie lwaka balokayo c'est balokayo net ba John Smith na soko balokayo so la bien vraiment tendresse à makasi tendresse alobaka bien so la kabeso azoloba atana fone en tout cas vraiment pour la lelo vraiment to comme na biso vraiment ko chiter il faut to tika ba na moi posa wana to continuer ngo prochainement vraiment prochainement na sujet na biso eza tellement munene marmaro le baiser belé prochainement peut to benga ba ninga mususu vraiment na plateau ba ya poto continuer émission na biso peut vraiment place matango balatezo olembisaka bo moni ya makambo to batango zo mutango zo ba kitoko makasi mususu azakuna to talo abite ngaka ka petit zo kaka tadenga zoloba tadenga sala kamoni aotala kaka yango so to tolo parce ndenge nini ko to lembisaka o to bakande to lobaka omonia donc
tango ya ata yo nongo zo ba ya tala ka ya ye tango zwaki ye po mona ka lo ba déjà kitoko donc ko lo ba bibi plasma maman tala papa tala maman peta papa to sekatan place zo lo ba ko tia pe zo te et akapoka kimi ko tabanda kuna biso vraiment tala ka biso vraiment merci maman tala papa tala maman ba biso te babi kanda te zuate et lo la plasma lo ba ngo la queen abi lo la plasma et bebisa mabala te et bebisa mabala mungongo ya plasma et bebisa mabala te na vraiment et bebisa mabala te bo ndezali boto bike bika ndongolo baboye et panzaka pe mabala mobali na ye okuta na yete omona mobali na yete kaka ndenga mona ko petit tu sur la kabia yango pe ni na yebo yango nyanga boda mbala suka ni plasma te ya toto lembisa papa pe so bomoni mama linga pe to lo papa mama plasma lo bata sa motema te vraiment kitoko pe lengi donc babiloko wana vraiment poto chuter calvi basi musu balinga babenga bonkara babenga bon mwasi ya partout ndesinga bibishi plasma mwasi ya partout oh moi wana mère palais te mère parce que mère libanda bazali te nga mère partout monya palais ya ndaku ya libanda ya partout nga mère ya ndaku te partout yango na thème na biso tolobi mwasi ya ndaku komisa pe ya libanda kaka ye wana okendaka na libanda azala pe kaka ya ndaku donc si je na biso yangoyo kote pate ko bunga te zwaka ka mwasi no zalaka na ye wana yo bongisa kaka latisa ye akoza pe na ba défaut pe ko lakisa ne biso to lakisa bino te ba papa bongisa ka mwasi na yo zane mababi bongisa mwasi na yo nzinzi to za ba vraiment na habite so pa ne kango abengaki nzinzi ngolo bani biso pe tebina biso te donc bongisa mwasi na yo kolula moninga te zoka mwasi na yo sana olingi azala o mape akoleka pe ya moninga zo ya libanda posa mwasi ala te loko mukusi sombela loko mukusi sombela ya za na posa ya talent sombela la to loza na posa que non te to kende mwani to bima basa libanda ne basa kelengi basa ndoko baye baka to musko mama bende peti sika ba femme mariée mutu ya ba mama pe to e ba eloko no lata ko ebongisa ko mingi omoni basi musu pe baye ba olata te la queen ya yebe eloko no o ebongisa ka ne la queen la femme mariée mais tala ndenga la soirée biso to ondima te donc maman ya bana est-ce que soirée biso abota ondima vraiment donc babi la télé comme moi basi mso des aliboy moi simso ko zaza munene likolo to lo kitoko makamza ngo bien likolo mais moi makolo pe kiti na ngotanga komi koto makolo komi ke soso makolo soso monde to ba so obi ke loko so lati ebongisaka ngai te zwa mo loko mo ebongisaka yo moi so ko mo loko nini collant pantalon olati na yo moi so pe mama obi ke nzaba pesa pe mama kono kitoko oza ko exposer ngo pona batanzo tene puisque pona mobali na yo to lata pona mibali na biso zwa mo loko na beta yango papa mona moi mopende te amona moi makolo moi jambe chargée ba longue jambe te bien bombé. OK, merci pour la lelo vraiment Tosuki awa le temps nous fait défaut. Donc continuer le sujet na biso émission na biso oyo masolo yaba grand. Donc ezama solo moto solo là bas sujet ezebele bino bolanda biso anakata jobu nakata Afrique du Sud awa il y a un numéro là-bas ozana posa au participer na émission na biso numéro ezawana benga bibishi plasma na zawana na rondima ozana posa ozape na sujet ozana posa que notre débattre ensemble tindela biso SMS soit benga biso tozali wana dans émission on ma solo ba grand to aborder ba sujet tellement belé eza une émission éducative oh tolobi naza sur mutu na mutu azui par naye babiso sala ka différence to yakana uniquement pour na ko éduquer bino un mot de la fin pour aujourd'hui Calvi to komi déjà consulté na émission na biso to bito so to bandiso koloba donc jusqu'à to aussi ça te pour dans le offre moto suki wana un message na basi ya mabala o bazo se plaindre pour la mibali na bango bazo tika bango pour baluka basi mususu et pour et puis mibali pe oba bazotika basi na bango pour bakende basi mususu un conseil mot de la fin pour to chuter l'émission na biso. Oui ngelo na koloba vraiment le basoki cause la kabwe au moneti boy l'émission je peux me présenter na bike na za moi salibala peut-être que pour na to éviter comme makambo moni pourtant mobile ba ke baba si songo ki za moi salibala au trace nga koleka peso o abike ali célibataire donc na ko ba pe za moi salibala to éviter za moi célibataire za moi célibataire muta ebina été au moni ata so ngamo na lobi ezo ko engager ka ngamoko au moni ya pourquoi pour to éviter comme makambo mike au moni solo so ya kati zali ngamoko nde o mutako benga nga penza est-ce que solo penza o bala Villa Queen ya ka ngamoko est-ce que bala te elika ngamoko nde na ko so masolo kati na ba vrai
jo na ba vrai chéri o balanda biso donc conseil na kopesa kaka boye que to tika koyoka eloko zo bebisa libala ya nini koyoka yoka bilanda landa ozo ko apprécier eloko omoni kezali ya yo tezali mabe makasi mama tango lingaki mobali na yo omona ke yende akoki na yo moni potala bana bobandaki avant bokoma bobota bana bolaki non na ki camaraderie baba miso za balinga badana baso ba camarade après boye ko lingana observer ki na mobali na yo otala ki est bien so kaza na bouton koto so kaza likwanza so omona ka est bien so kaza na mbongo so kaza na mbongo pe lelo toko mingi bazaka na mbongo pe bashita mingi be bazanga ka pe bazui ba mata pe likolo donc papa tango lingaki mwasi na yo omonaki abongi po na yo donc mwasi wana sala na ye olingi ye azala soko monike parfois soka enga moi moninga bengi mwasi nanga sala anga boye tana zala kanaye yo pe ko apprendre mwasi mama na ngaka bongo il faut ko tolo baka mama ta ata tongo zala mwasi na yo eloko mwasi na sala te bisa mwasi mama nanga so na zali na yo simbanga na litoi sala nga boye po mwasi sa ye ba je mobali nanga alingaka bino baka kelambela nga fumbo mingi donc côté pe makambo akati oko se pe mwasi nanga soko salinga bona mona ngoza kamala to zala ka pona to bongisa donc to na koko za vraiment tente pona ngamoko mekalezali beto kokutana lisusu donc zwa mwasi na osana o linga za mobali osana o lingi azala encore to ko ba biso kama toujours vraiment merci na au plasma au pesinga vraiment opportunité oyo kena leka on a pesi vraiment mbote na ngana teso na ko porter beso atumbo pesa mama pesa na pesi mbote vraiment na papinge fa GPS des Zurich na pesi mbote sika azali na pesi na famille vraiment kankumbote na pesi na famille Omar Mbote na bosante na pesi vraiment na Trakambongo Babeka Rambongo na pesi mbote na pesi na Samuel Tabia la vraiment babi grand Jésus na pesi mbote na pesi na ba maître surtout na pesi na ba boss surtout na pesi na ba vrai Joe na ba vrai chéri na bosate Jérôme Babi toujours à Michael Jackson, Charlie américaine, na pesi mbote Gilles Hassan, mutu wa zamani na les leaders de la presse mobimba, na bosate champion Gilles champion Gilles Batale, babi tala kaka mutu simbi biso zali ndeye, autant to la to singele livre vraiment recette ya avant babi lo sako na yo, na baton so balinga kabiso ba vrai Joe ba vrai chéri vraiment babi jusqu'à Bozali merci. OK, merci à vous, c'est déjà la fin de notre émission. Le bonne chose n'est dire jamais. C'est toujours votre aimable servante Bibiche Mbombo Plasma et 85 pouces cimenterie infinissable Boyaka Babi chez nous c'est la différence quoi. Un grand merci à vous, je pense que vous avez été nombreux donc c'était un sujet vraiment important, un sujet intéressant donc on a sur bino banda ku donc mona moko vraiment azui parnaye moi si ndaku memaeli banda moi c'est libanda zongi sa nanda ku koti sa nanda ku bimisaka et partout, c'est ça qui est un autre sujet et donc mon amour azui parnaye un sujet qui est vraiment vaste, nous allons parler, nous allons continuer prochainement. Un grand merci à vous. Notre rôle vraiment bobenga et ça l'a bien proposer pardon sujet donc merci beaucoup à celui qui était derrière la caméra, un grand merci à Patrick Kabamba donc qui était à la prise de vie, merci beaucoup à Dems Vidéo au montage. Merci beaucoup à vous tous, à mon boss Rafanguindou depuis Boston. Un grand merci à JP Koumalouta Nagatia Dallas Vienangai. Merci beaucoup à Babi John le Londonien sur l'arabien, Serge Mouy Nagatia Londres. Babi c'est long vitesse, Babi c'est long vitesse. Il faut vraiment tous avoir un hôtel, mais parce que tu commis déjà na Sougarande à Loba qui vraiment. Un grand merci à Binonion Sobolanda Rabiso, leader de la presse, Babi Talara, leader de la presse, président Gilles Asani Moutoua Zamani balobi yende vraiment président balobi Guy Mandala mon bala mandefa pembe patuchi nemu do babi yende vraiment Mandela babi ngake Mandela Calvi la queen yemoro pe pembe nya vraiment babi na système ya lumière pour baka merci na Calvi la queen et ça nini donc na bato on se passe leader de médias dem si vidéo Bibi Chansuku Rico Show bato belé vraiment bozali ali beaucoup mamungongo Jobu et pourquoi pas Jeanne d'Arc Nabiso Jene maître madame Poto mère Jene batube ya mukolo kota de Jobu babi ingénieur otuji babi ba maître nyonso mutuka babi mutuka babi kala mingte vraiment na rata Jobu to nyata mabele donc ça na rata musana cadre musala un grand merci à vous bon ça sera vraiment
financement belé pour na kolinga pour na ko soutenir Bibi Chimbombo. Donc chez nous c'est la différence. C'est à vous de juger, comme je vous l'ai dit. On fait que notre travail, c'est vous qui êtes à la maison. Très chers téléspectateurs, c'est à vous de juger. Un grand merci à vous. Bas commentaire Nabino et Salabiso bien na émission Alelo. Prochainement, je vous retrouve avec un nouveau numéro de cette émission. Ma solo yaba grand na émission Nabiso. Calvin la Quinto Kabwana na habité. Yo za journaliste. Le na cadre approuvé te hein. Na prochainement ton le bela vie na yo. Mais ça là ba tout va bien. Na tikelio au ça là ba téléspectateur bola munga na tiké na yo micro. Vraiment babi vraiment de Josali na kasa na sepeli makasi. Babi oskonde Calvin la Quinte babi toujours na système ya avec Calvin la Queen, babi to cause à 8 millions d'habitants. Tout ça, musala moko me ba finga prince et que c'est donc mutam toza musapinae, mutam toza banzela misapinae. Na pesimbo te bato balinga kabiso, bato ba trace bisote, bato ba CP na biso, to pesi merci tonto lo babwe, toza ka pona ko CP sa bato, toza ka pona ko CP sabino, to kota banda kuna bino, pona ko bebisa te me pona ko bongisa te na système ya lumière. Il faut to bongisa vraiment babina concert na Bibi Plasma makambo ko suka awate. To ba mapasa mbali to kabwana kati pe to kabwana ka jamais. Donc tous allez pour na ko CP sabino masolo e bandi awa me ko suka awate ke timusika. Tous allez pour na bino pour na biso na bozante Godefroy funa na kati ya Canada. Hein na pesi mbote na Godé vraiment est-ce que allez ingénieur Godé hein na pesi mbote esika azali na bozante vraiment ko pesa mbote vraiment na batunyo surtout na ma sœur Ludovica na kati ya France na pesi mbote esika azali na bozante ko pesa vraiment mbote na famille Obimba famille Kankuni na Lobaki au vraiment c'est père na biso na pesa mbote na bozante na Marceline ko na kati ya Belgique na pesi mbote na bozante na Laura vraiment na pesi mbote esika azali na kati ya France na système à lumière toza pona bino moza pona biso merci vraiment na concert na nga Bibi Plasma babino na 5 pouces to pona bino tokoti kabino te bino pe botika toza pona bino moza pona biso merci Et faites comme moi, allez voir Congo Promo TV5.com. Raf Ngendo, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous de Kinzambete, Moboulou. Avec Raf Ngendo, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Nde. Ouais, balobi Raf Ngendo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Nous bénissons Congo Promo. Mais c'est la chose que Raf Ngendo. Congo Promo. Congo Promo qui tokos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Parce que tous na Boston on Raf Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 site. Congo Promo deux fois avec le boss Raf Ngendo. Il nous dit les jeunes leaders de la Gaï. Artiste na yo Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise qui tape. Vraiment on va s'amuser et Yambongo. Yawa Omeni et Yambongo. Congo Promo c'est vous qui payez l'addition et Yambongo. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc si tu es quelqu'un qui tout Congo Promo donc batika au vivre. Congo Promo, tu côté partout. On va limiter sur le côté partout. Donc on Congo Promo numéro 1 site tout. Congo Promo. Pour Congo Promo avec Congo Promo né au site quand on va BT pena pour ça site dans niveau des États-Unis des fois le Congo Promo TV Raf Ngendo number 1 babi 001 Tala State niveau matoso aux États-Unis niveau wa boy faut que les États-Unis to bona biso te auto juger ba ba banda teta ka biso ne pour la Congo et que